Mokola lobi esekeli boye bake fondation Benika Dima basalaki présentation officielle na yango lekaki na commune ya Lemba na présence ya Yemoko le maestro Benika Dima bakiselaka ye les jeunes dynamiques. Reportage. Salle ya restaurant ya Flat Hotel Arche de Noé Fédé loko na commune ya Lemba nde servaki des cadres lobieleki plus précisément mokolo ya jeudi 2 décembre 2021 na cérémonie ya présentation ya fondation Benika Dima FBK ASBL en sigle. Cérémonie elekaki kitoko avec impact pédologie na présence ya Yemoko les jeunes dynamiques Benika Dima bakiselaka ye le maestro président ya fondation pe initiateur ya projet en provenance ya mboka ya Joe Biden États-Unis d'Amérique. Comité directeur mobimba pe ba invité ya ndenge na ndenge y compris ba professionnel ya média. Après mot ya bienvenue singeli boye baki le maestro Benika Dima le jeune dynamique président ya FBK azwaki maloba pour kotalisa ba objectif pe quelques actions oyo FBK ekomene. Juste après nde commissaire au compte Patrick Mbuyamba azwaki maloba pour expliquer na ba jeune présent quelques conditions pe ba critères pour kozala membre ya FBK. Na tourna ye secrétaire exécutif ayaki kotalisa statut ya FBK pe ba règlement d'ordre intérieur. Elandamaki na série ya ba questions pe réponses. Na suka ya masolo les jeunes dynamiques les maestros Benika Dima président ya FBK asalaki communication oyo. Eza pour na fondation na ngai o ezali FBK fondation Benika Dima. États-Unis eza paradis te omona. Donc mwana mboka uti bapaya, auti na mboka bapaya avandi kuna. Idéologie na yango na ye nango pona to accompagner mokonzi mboka o ezali Félix Tshisekedi pour encadrer les jeunes parce qu'aujourd'hui on parle des phénomènes bombés. J'ai essayé de parler avec d'autres jeunes, on a tourné, mais pourquoi toi tu te concentres à Bombabi? Non, parce que dans la mbonga que yo kolata okumba moto raté, dans la mbonga que ça n'est pas. Mais moi na mboka yé na école la formation eza fond na emoko ko aider ba jeunes ko yé ko la auto ba ki ba formation c'est belé, o eza ba informatique, nyonso wana na kati. Après ko yo ko sabana na mboka wana ko former o eza ba entreprise. Il y a un salon de coiffure, pédicure, manicure. Quand il y a des gens qui sont au Congo, il s'agit de débat dans Mboka. Comme il y a des gens formation, ils ont créé des blogs professionnels. Il y a des Mboka Benika Dima, Aye Nango, Azanango, avec ces fonds, ils allaient juste et bandeli. Appel Naro Sala Liboso, j'espère que Mboka Zo Talanga. Je suis un jeune, donc. Na décidé na boyi kokanga maboko ou bien revendre nde balobara na uti na mboka mopaya na yawa pona kosunga jeunesse eza ko accompagner mokonza mboka eza na misolo nga monga na osenga j'aurais besoin de partenaires parce que on a beaucoup de projets au travailler sur yango numéro ezala affiché ba partenaires ba aussi pour travailler ko ya ko accompagner moi na mboka Benika Dima na ba idée aye nango pona ko aider jeunesse oyo pona ko combattre ndé na baki contre la délinquance juvénile pona mambebe so le kana mboka na biso baya nazo pona motote bango nyonso baya to travailler ensemble pour un Congo meilleur. Moko parmi les participants azangaki maloba te. Un jeune comme ça, un jeune Congolais, et puis très vraiment évolué sur le plan initiative. Et j'ai aimé cette initiative, c'est une très belle initiative qui va notamment promouvoir la jeunesse congolaise. Et j'appelle beaucoup plus au gouvernement congolais pour pouvoir aider ces jeunes de Benika Dima avec l'initiation qu'il a pour promouvoir la jeunesse congolaise. Vous voyez, notre jeunesse est vraiment du tout éparpillée. Avec un jeune, avec ses moyens, il s'est décidé de pouvoir aider ce qui est la jeunesse congolaise sur le plan environnemental, sur le plan technologique et puis etc. dans différents types de domaines. Donc c'est vraiment un jeune à féliciter et souvent on le jette de fleurs, on jette vraiment de gerbes de fleurs avec ces messieurs.
Vraiment que Dieu puisse l'aider. Et si nous demandons encore au gouvernement congolais de pouvoir aider cette ONG pour pouvoir aller de l'avant avec de très belles initiatives et la vision que cette jeune Congolais qu'il y en a, notamment en matière plutôt dans la République démocratique du Congo. Kasi esengeli boyeba ke FBK ezali kolite contre dégradation ya toute nature na ba domaine ya infrastructure, habitat, routier pe sociaux. Bazali lisusu na ba objectif ya création ya ba centre de formation professionnelle, cybercafé, atelier, école pe ba centre de santé. Bazali lisusu koede ba femme pe ba jeune désœuvrés pe ba oyo bazali na ba situation difficile, autonomisation pe encadrement ya ba femme pe ba jeune, kota la makambu oyo ezali ko concerner agriculture, pêche et élevage, pourquoi pas environnement. Bazali sous qualité contre délinquance juvénile. Ah oui, boyende izalaka. Kejo.